Ezandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke. Viens nanga mon père mokonzi Koffi Olomide les jeunes pato Ornella Yowa Kabongo. JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga. JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde. JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye. JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Bandeko lisolo alelo ezali et ça passe na motema na obeta ngo na deux volets. C'est-à-dire na le pour na le contre. C'est-à-dire na ça conseil du deux côtés. Au moins lelo biso la congolais na ba pasteur surtout, puisque elle solo ya pasteur. Pasteur alali alamuki alobi nzambe atalisie alakisie lupango moko boye. Il faut que ndekuna akende otonga église na kata lupango wana. Nzambe mutatalisie. Wana di côté ya pasteur. Siko côté ya bakolo lupango. Bakolo lupango alobi lokola bazali bana nzambe. Bango bazali bana nzambe donc bakongo bakandisaka ke biso ba oyo tozala bana ya zabulu. Tozala bana ya diabulu, tozala bana ya satan. Bango bakandisi ke na Kongo kaka nde bazala bana ya nzambe. Bango bazulu lupango na bango basede na pasteur atonga église na ye na kati ya lupango. Oye yaka te eye. Yango batingeli na video na beta lisolo na expliquer na ba congolais na ba comportement na biso. Na ba comportement ya ba pasteur na oya biso moko bandimi. Bandeko lisolo oyo ezali lisolo vrai puisque boyoka ye moko mwasi ya papa Feli aza ko expliquer likambo ndenge ekoeli bango ndenge ekomi na minute oyo.
nga ngani te nga le pesa ka conseil na pesa liboso conseil na liboso na ba pasteur mais avant que musika bande ko ngai na olinga to s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na biso oizaya biso na bino balandi ya JDK Mopa mon conseiller poto to s'abonner massivement et gratuitement au s'abonner ezakanango au fele. Merci na bino surtout na patience, confiance et fidélité au yobope saka soda na bino ya mikili. Ande kono koyebisa na bino boyi. Likambo na croyance ezobomisa ba Congolais. Likambo na croyance ezokomisa ba Congolais pauvres. Likambo na croyance et bébisi cerveau ba Congolais. Likambo na croyance et comme ici ba Congolais mingi bazoba. Et si ba Congolais mayeli bolanda lisolo. Mais avant tout na opesa na mbote na ngai rapidement na sponsor officiel ya JDK Mopa Mokonzi Soda ya poto Salon Misha Coiffure et Beauté 27 000 Évreux La Madeleine Place Kennedy. La PCI a sponsor officiel, Monsieur le maire de Bokomest Yabandal, l'honorable Afo Ndofula Mampoya. La Bosanité, maire double Oyo ya le capitaine Vieux Souza na Évreux La Madeleine Oba Tika Kasoda Potote, merci. Et la PCI Motenanga na Anita Molenbeek, Oyo Pe Azalakawana pour na conseil, encouragement. En tout cas, merci Nzambe Alola a Pambola yo ba bisu epele isika ozali et na kobakisa mbote na ngai na bienvenue Bianco 72 Léman na département ya Sarthe et Kweyate Bendele ya 72 et Téléma. Président bienvenue Bianco Oyatika Rasoda ya Potote. En tout cas, merci et na kobakisa na Emedo na 91 na Vigné sur Seine OEP Azawana pour na soutien ya Soda ya poto. En tout cas, Pambote Bisika Bouzali, sans oublier les ressembleurs Gianni Kabwiku Yayo Bambote ya Soda ya poto Yangowana. Merci Bandeko Bolanda Lisolo Oyo na Bokebi eza pasi na mawa. Pasteur Mobo ya vandi alali alamukika ndenge bakosa ba Congolais alobi nzambe ayebisi atalisi alobi tefa ona pona lupangu oyo ya Soda ya poto na kende kotonga église na kati. Donc pasteur alamuki ajima kolona eti na lupangu ya bato. Akomi na lupangu wana koti akuti bako lupangu bavandi. Mbote. Alors, neino li solo boy. Nzambe atalisi na butwa lelo alobi lupango lobeza munene boye. Il faut pesa nga espace na tonga église na kati. Bande konanga ba Congolais. Ba pasteur. Comment boko nyoko la batu boye? Comment boko nyoko la peuple boye? Li solo ona obeta itali ba pasteur ebele oyo boko yozwa part ya ko lupango e bobenda matoi na bande ko na bino ba pasteur o ba osala makambo oyo eza malamu te eza malamu ata mokolo moko te konyokola baninga boye bato ba na kata lupango na bango lelo bakomi bazoba bakomi bayuma bakomi lelo ba victime. Alors pasteur alambi bango na masolo nene zalaka bango pe bako lupango balobi lokola tozali bana nzambe tokotika pasteur a œuvre na kata lupango na biso asala oyo ayi misala ya nzambe po tozala na biso bana nzambe bandeko na ngai kimwana nzambe kibomwana nzambe kimotea malamu tala oyo efuti bino.
Alors, avant que musika na ba raisonnement nous surtout oyo tout ça la moi analyse moko boye to le bien makambo ebele bele pona lingo za mulaite na lingo za ka mo pousser pour conscience que makambo oyo et rôle kaka na mboka lokola Congo pona mboka musuma makambo oyo sala mate na mboko eza ba pays développé ba mboko eza ba mboka ya loi justice ezali mibeko ezali makambo oyo sala mate. Alors le ça nga sou moi passe muke tant vous oyo sala vous zoba na bino à chaque fois vous kotisaka bakonzi ya mboka papa mokonzi telanga likambo yo première dame telanga likambo yo ministre ya justice Constant Mutamba telanga biso likambo yo bosunga biso boyede biso te bakoyi koyede bino na babuzoba te banka mosusu conscience na bino fo salaka yango tozoloba ke Congolais réveillez-vous. Alors toyokanga liboso ndenge mama aza koexplike bon on est au Kendena, bah détail mususu, au Kendena, au chité, et puis que ça moi analyse. Alors, Tolanda, bon on est au souka na souka. Bandeko Bolandi, maman, moi si à papa Feli, à Leli, à Lobi, na âge de comme na onto okende wapi, bosunga biso. Mais avant tout, il y a okena bosunga, na linana lo baboyi. Bandeko nanga ba Congolais, na s'adresser quand na maman ote, na famille ote, mais na s'adresser na ba Congolais nyonso oyo, vous allez ba naïf. Le mot naïf, c'est-à-dire que Bozali na kondima, oui, certes, mais Boza na moi buzo banakati. Comment lupangu na bino? Lupangu na bino, mukimo boye awuti, boye bi makamzo leka na mukili, boye ba pasteur mambasa na mukili. Lupangu eza ya bino, eza la muke, eza la munene, eza lupangu na bino. Pasteur mo ba wuti na dans l'inconnu, awuti soki wapi. Ayaka sioma wana lekaka wana mona lupangu wana.
aboula que un jour fona lukana sa l'église awa mais na ko convaincre bango lokola na yebi que congolais ya bangaka congolais na croyance congolais nyoso ka nzambe akosala aye kokosa bango que nzambe atalisaki ngai ke lupango oyo eza mpona tongisa église na nga bango mpe lokola balobi baza bana na nzambe batikeli pasteur lupango sans signer papier eloko moko te nyonso ya ofele bamama na ngai baparents congolais famille ya papa Feli est-ce que boza vraiment na kondima kati na bino est-ce que boza pena na bonzambe ya solo kati na bino est-ce que vraiment makambo ya boye kosalamaka na kati na moya lelo na 21e siècle sikoyo pasteur abalukeli bino alingi bobima na lupango babotola bino lupango ekoma ya ye asala oyo ayeba œuvre yo moko olobi yango bien que totikelaki ye mpona baœuvre ya nzambe sikoyo mama ozolela mpona nini ozolela mpona nini parce que botikelaki ye mpona baœuvre ya nzambe olobi bien que papa Feli asalaka te bosalaka lisusu te bona mosala te lupango na bino kaka yango wana oyo bovivaka na yango me bakomi kobotola bino yango sikoyo oza kolela epai ya ministre ya justice ozolela epai ya bato basunga bino me avant ya kosala likambo moi je suis pas contre keza lupango na bino mais okondane bino te me naye koyebisa bino nde oza vérité avant ya kosala likambo boza bamikolo lupango eza ya bino comment boye komona mutu moko boye aya alobi na bino ke donc nga mpe nakoya koya kaka na esprit moko kaka boye nakosi bino na bino nzambe alobi natonga hotel moko ya monene awa mpo na bana na nzambe boya kopesa na bino nga sans consigner un seul papier garantie moko eza te ke topesi yo temps soki et puis église ezalaka na makelele comment boye kosupporte makelele na kati ya lupango na bino moko bakomi lupango bokomi lokola bokomi bavictime bokomi lokola bapaya na kati ya lupango na bino c'est-à-dire pasteur azodomine bino na église na ye lelo azwi likanisi ke babimisa bino na lupango wana ekoma ya ye sans consigner aucun document. Alors on est là pour nous côté na bino bandeko na ba congolais oya naïf sur le côté pasteur pasteur. Je m'adresse aussi à tous les pasteurs, pas seulement ces pasteurs-là, le voleur, pasteur, voleur, non, on s'adresse à la pasteur Nyos. Comment vous avez toujours kakalikanisi? Où ils ont un sens au yabino, na pouvoir au yabino, na intérêt au yabino, intérêt toujours personnel. Nzamba tali sabino karama kambo oyo bino boya kokose ya bato. Mais nzamba kotel sabino jamais que guerre na Goma. Comment nous avons dit que si ça guerre ya Goma qui n'est aussi c'est un mot. Comment nous avons dit que mon continent biso ya mboka problème ni zo yela ye, ba problème ni naza nango. Comment nous avons dit que Congolais zo la nzala, ba dollar zo matapona nini. Comment nous avons dit que mokile ke na kufa. Mais comment kaka nous avons dit que makambo ils ont intérêt na bino. Mais guerre eza na Goma. Bandeko na biso ba kufa na Goma. Na Bunia, na Ituri, na Kivu. Comment nzamba kotalisa yote, atalisa binote, ou iso deka na Goma, atalisa binoka ba mapango batu, ba via batu, ba voiture batu, bana batu, bakoma ba ndoki, bana ba famille, bo kaboli ba famille na niveau sanate. Bo kaboli ba famille, bo bebisi bana, biso ya mike lelo oyo soda ya poto lelo oyo ngai, na joie na récupéra bana, tale bele bana na récupéra, on a sungaka bino bo bebisa ba vina bango bokanga bango ba ndoki na ba famille na bango ba bengana bango soda ya puta comment osunga bango soda ya puta comment osunga bango na ba mama veuve na ba papa ko ba kufela basi na bango soda ya puta osala nyonso asunga bango bino boye ko bebisa ba vie ya bato. Alors ba pasteur o boza ba pasteur ya solo o boza milanzambe ya solo boko kosunga famille ya papa Feli, boko kosunga maman na biso autour de la passe na ye, boko kotelemi la pasteur na bino, oyo bengi collègue na bino musala, hotel la ye, azongisa lupango ya batu, atika lupango ya batu na kimia.
eza malamu te oyo ezoleka na kati ya mboka Congo, eza malamu ata mokolo moko te. Pasteur okosala likambo boye te, bamikitisaki na bonzambe kaka ndenge ezalaka, nga benga yango buzoba. Bamikitisaki na babuzoba na bango kaka mpona bonzambe kobanga kaka ndenge ezalaka, bapesi yo mo espace yango lelo yo olingi orécupere nyonso ekoma ya yo, bango babima yo tika na lopango. Est-ce que vraiment ezalaka? Est-ce que vraiment ezalaka? Alors nasenga na bakonzi ya Congo bomeka kosunga famille oyo, puisque pasteur oyo ana droit mon côté, azana droit mon côté ya kobimisa bakolo lupango pona likanisi na ya bonzambe ya lokuta. Alors nabanzi likambo oyo toloba yango souvent, ba Congolais boye kola kosambela na bosolo, boye banzambe na bosolo, botika ba sentiment, botika ba émotion, changement de mentalité, changement de comportement. Bando na ba Congolais, comment ba ko sarana na bino ba bernaka bino ba kosa bino ba escroka bino na ba niveau moko boye oyo vraiment ke o sentir na ke likambo eza le kuta mais on dini no kapo eza na bonzambe na kati. Alors nabali nozamulaite nabandi bolandinga imalamu pasteur aza kobotola famille ya papa Feli lupango bayambaki na boboto nyonso na bonzambe nyonso na esengo nyonso bapesi espace lelo pasteur abaluki akomi Elima, akomi na ye Ganka filme, akomi na ye Rambo, alobi lupango na fa botola yango il faut comme yaye. Ya on a tiki bino ba oyo bokolanda émission oyo, bosela nga ba commentaire. Solution nini oyo bozo kopesa pona ngai, en tout cas na éviter soki il faut que des fois ko ça de la justice on a ndenge moko ya brutalité. C'est-à-dire que na éviter ba kolo lupango ba sali erreur. Certes, oui, mais nous sommes quand même yabango. Donc, pasteur, il faut subir oyaye, makamabazo sala. Il faut subir yango. Il faut atika nous pas yaba, il faut abima nous pas wana, avec l'église nae ailleurs, avec ton église nae ailleurs. Voilà qu'on a vu dans le robot les mêmes solo lelo. En tout cas, na okele musika tina kopesa mbote na ngai rapidement na les justiciers. Dijano mfitu na kati ya colonne na Bunes ba mbote ya soda ya poto yango na pesa na faino ba mbote belé na bosanité Elvis Maketa ba mbote no yango na maître ule Zoye Bomayi commandant Matadi ba mbote no yango na, sans oublier les samouraïs Manzao l'italien, les grands sapeurs. Mbote no yangwana et na kobakisa mbote na ngai na maître Alain Lyon na kati ya Sanois na 95 et na kopesa lisusu mbote na ngana Yampangi oyo ya Mama Lumière Swamono na kati ya Vendée na Sable d'Olonne na 85 ba mbote ebele, sans oublier Jerry Lubaki na Mama Louise na Bruxelles, et puis na kopesa en tout cas ba mbote na ngai ebele na mami Charlotte Nsilu na Dreux, en tout cas ba mbote na yo esika ozali, et Didier Masaya ba mbote na yo les grands sapeurs. En tout cas, nous surtout au Bolinga Soda ya poto boya ko s'abonner ebele massivement et gratuitement. Aïe komaneno motema ya Mama Hortense na deka Danemark bambote ebele, et puis na bosanité kulutu et fonja na kati ya Suède. En tout cas, bambote ebele kulutu na ngai oya pesa nga ba conseil ebele. En tout cas, zanga ko pesa nga ba conseil te na kombo ya
Gentini et Fonja, Nakata Suède, Pessinanga Madame Bambo Tepele, merci na ba conseil na yo, sans oublier Kumutu Nangai, Nakata Défense na Paris, Nakombo ya Féroce Lomeka, Bambo Tepele, sans oublier Pekuna na Irlande, Féroce Mokamina, vous avez belé, en tout cas, au Soleil à Poto, il y a Médard qui était dans la épinée sur scène, il y a d'Alliance Mbabou na Sévan, la Bossanité, il y a Guibert Dibanza, le monument à Caroline du Nord, en tout cas, Bambo Tebele, Pasteur Gilles Dibanza, na Caroline du Nord, en tout cas, na Kosuka Awa, Rosie Dibanza, Oyo, il y a Moussoulinaye, Chico Kanyeba, na États-Unis d'Amérique, Maman Geneviève Dibanza, Gou, Oyo, il y a les grands, il y a Guibert Dibanza, les monuments, et puis, en tout cas, vraiment, Bambo Tebisika Rosali, na Kosukisa, na Mama Jeannette, na Katia Sarcel. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.